Bonsoir Bandeko Balandi, émission Main Libre présentée par votre animateur Jimmy Lopez dans le site Nabino na www.cleboa.com na ndenge balobaka maman na biso aleki maman na bino na kolamba de la nation soki yote ma trop na ndenga mukete nde baloba na bino kaka aweza ko hinda artiste na bino akiti na terrain na ndenge bayebisa bino kaka awa toza na gare Ardal awa yango bomona kaka artiste na bino azokita awa na ndenga muke maman da ya job maman na biso oyo azo soutenir émission Main Libre na ndenga mukete nde baloba na bino kaka oyo na oyo kokani te nde baloba na bino yango wana bozala toujours branché na émission na bino Main Libre na site ya Makembele. Ça bien. On a toujours eu un belé en avion, des maladies déjà économiques et tout, les avions Malouka, soit la panne technique, tous les lits, donc tu es dans l'état au moins 3 heures, il y a vol au lieu de à 16 heures pour le mois qui va presque 18 heures. Donc c'est ça qui est au premier retard, mais ça m'a fait plaisir, ma moni ma sœur, ma banane bazar en place. Merci Pénard, mais on peut se faire une idée de ce que tu as voyage. Je n'ai pas bangomi, ma copine au Gomana. La fille qui va aller à Kaba. Les 5 heures, la guichet, ça sort. Ma copine, qui vous a branché en maman, la guichet, l'équipe, maman, bonsoir HPR. Ouais, salut Jimmy. Ouais, tout le monde a la richesse à quoi il y a terrain. Est-ce que vous avez un bateau pour la mission au Maroc? Donc, tu as ça qui bango vraiment, excusez-moi, tu as vu que Jimmy travaille à Cleboa, mais c'est grâce à Congo Star #1 que si tu as observé de travail à tu s'est retrouvé dans la place vraiment. Merci beaucoup à la boss Nabiso, vraiment, dans la production. Tu as pour ça Maroc, ils ont un zalaka. Nayebi ke le longo ya basiti nyonso ba Cleboa ba nolita mwe basiti tout net Congo Star asali nayebi ke ezelo asikate oya ba osama sana. Merci HP oyebi si bana Maroc ni communauté congolaise bazolanda biso pona émission na biso. Ouais, pour les lots vraiment, na bandeko batika na banda kutebi, toujours moi décalage à vol. Batu bayaki bazaki plus belé, mais vol les gens qui moi décalage ya moni, batu nsi bazonga ki moi occupation zaki belé. Vraiment merci na batu tout ndenge boya ki ne au soutenir artiste na bino. Vraiment donc c'est bon HP. Samedi le 30 mai za ko yinga nganga Tom Simata nde ba banoka poussa ba côté ota nganga ba Tom Simata banganga ba Tom Simata tomoni awa tomoni artiste na biso le la akiti awa akiti na raba olobini pona mona au monde de la fin awa nde tozolo bon, biso za la Maroc, tout ça lango pona te za entre nous les jeunes. À part ça, tout ça lango pona Japon na Isamboka. Bon, à part ça, tout na cortège, tout qui est place. Ah, c'est bon. Mais olobini ni poli, olobini lisusu pona ba o bazolanda biso samedi obengisi bango pona na 5e avenue za ko yinda, talaka artiste na bino la guichesse. O bobika ma copine, le lozer ko yinda. Bon, pour la scène na sala na 5e vraiment to bengi basi kitoko nyonso baza na mboka Maroc na ba mibali ya vrai baza na mboka Maroc baya tout à la richesse awa c'est que la biso ba stress ou to zala na okata moko. C'est bon, merci Tom Simata. C'est dit de la star na kacha la gare eza ko yinda lo batamo di lobane moko cheke et ça la tamo à l'aise olobini ntelara artiste no comédien aza awa olobini pona bonsoir tu ko ya mettre la duchesse takaye tozaka ma copine na biloko betaka putain double de merde organisation de kindengeni bobengisi la duchesse akiti na terrain akiti na baba organisation L'organisation est déjà bien planifiée, donc ça fait déjà 3 mois passés, déjà organisé par la chef du Maroc. Donc pour ça, on va chaud nous parce que c'est artiste comédien. C'est normal, pour moi chaud nous toujours. Donc déjà après une semaine comme ça, donc voilà, on est là. Au niveau de la mission, il suffit de makambo mosusu ya bien ezoya lisusu mpo makambo ya bozala na rabato
Bon, au moni, juste pour avoir un jeune producteur, on va nous vraiment les noter quoi. Donc, il est bien quoi. Même au moins, il va faire gaz, hériter Watana, il va te belé, donc il va te belé, mais ça a des scores, des solo, des vraiment ouverture dans le quoi. Parce qu'il y a un boss de Congo Star, donc voilà quoi, donc dans ces pays, il va franchir le image, donc c'est ça vraiment qui tocos qu'on a CP là trop, donc voilà quoi. C'est bon, le but nous pour la site na biso Cléboa, site à Gaillard, dans Bambi, Banabikili, toujours connecté dans www.cléboa.com. Voilà quoi. Mission libre au Maroc, yo yebi kaka, autre maman na biso l'équipe maman na bango na kolamba, et ça 10 000 fait ça les populaires, na nenga ya monde yi sabi. C'est normal pour la site na bino vraiment beaucoup de bosso, nzamata bino no beaucoup quoi parce que dans le monde journaliste moi déjà trop de vitesse pas la photo. La chérie poto, hier ouais. Vous t'avez trop quoi. Merci. Ouais, ambiance c'est ça total, maman daya job, de toye bisabino, ma solo de mutiem ta simbiango, maman la biso l'équipe, maman la bino na kolamba, maman daya job, to na biso mutu te kaka maman daya job, yene muta kangi ma solo ya main libre na kacha Maroc, ya mwana kaka ambiance ezali eza kutu mingi ya kolobela te. Divine Lokumu na kacha Toulouse, Roson Varel, de bolo banano kaka, ya mwana bolandaka émission na biso main libre bolo banano vous allez toujours brancher une émission na biso main libre, ya mwana pona loko suka maman na biso na maman na bango bakokani te maman na biso aleki maman na bango na kolamba nde baoloba na bino kaka peki bolombo ndenge bayebisa bino kaka oyo asimbi masolo na ndenge moke te force wana kaka eza bakoto oyo yango wana tokangi bango main libre tokolala lelo koto.